Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Voilà, nous avons confondre Mike Kalambai. Na monde ba kebele bazo finga la pauvre fille. Neti ndeko fille mo zo le kana TV fille pas ça ndoki, asa pembe boy. Ceux qui n'a nyangwa asa pe soi-disant, eza bato ba beso musana bini. Comme ne ceux qui n'a nyango, ceux qui kalombo, na bo ko kombo so mo fia. Ça disant ça mo na pasteur. Abi asa lega Mike Kalambai, nzo Mike Kalambai windu ye pembe de baboto mo na base belé. Donc faux pasteur. Apote na base belé. Ozomon, bien aimé, nzoka moto na fo za na moi simoko. Ozomona na pote nkomba fiona soki kombo soki kalombo soki nanyango soki kandongo soki boye bika sa be mission na bakini kuna be mission mikolo ndazo tongisa be mission kuna bien aimé fiona oza na mission spirituelle au moins fiona c'est une sorcière aza roi fou alors mambolo bazo ebate donc eza sens te tu vois que wa mukolo ya buzoba alors tout se respecter wa mukolo okobotanga en tout cas vraiment nazaka na sombo ya manquer mikolo mais yo pesanga accès au manquer mikolo yo ko manquer ngate parce que je te connais pas au le la télévision to bando manquer en plus et là on a sepeli pa na Thierry Pindi abimisi bolole ya suka mokili yo mibenga yo mosala nzambe oningo sa beza sima nzambe nzamba muninga nonte nzamba obimisa monda bimisi buzoba no ole kana te volo bangana ndoki ngana ndoki oh bien kutu sona ndoki kitoko kutu pona li ayo lisusu na butu na lando tina pota ko biso bandoki kutu tozana biso na nini te o chama ya maya la kopo liboso porte te to mona ote to mona la kutu bibalete biso bandoki to kenda ka partout le robenga na ko bimela na douche on nous sali nzamba lokuta okuka te esiko benga ndoki wana okuka ko plus ata verset biblique tendenga ko mona batu na pesa ata psaume 91 ya mais banane ko ba mimi mopepe oyo pinza banane ba mimi mopepe oyo nakata libota bana na nzamba banane bakuti wapi toro yo no eko malokola style moko ya sikezo kota et puis mutaza pe à l'aise poni bato na yeba ko kotela yena ba usoba non azali bien ça mabete non so nini yona lubike soki omoni kaka ke olingo divorcer bon eza facile na yebi yo po soki méthode nazo peso saleli te donc ça na droit ko divorcer te na yebisa yo surtout na bayimbi ya nzambe conseil na peso ya ngoyo sala invitation ndeko salaka ba invitation pour la dot parce que omoni mwasi na yo benga bato baya bato wana news tango bazoya yo sa mwana bengele bino o bino bozaki ba témoin ya libala oyo banda lelo ngana mwana mwasi oyo esili kanga pena ba cadeau na bango nyonso bapesaki yo ko ozongela moto na moto cadeau na ye okotikala na mote ndeko okendaka na civil na miso ya l'État eza na bato bengaki benga bango donc Daniel frère Patrice asegi na yo kaka nde toluelaki yo limousine kaka nde toluelaki yo limousine kaka nde tosalelaki yo fete minene na sala $70,000 kaka nde todépensaki plus de $150,000 na fete na mariage s'il te plaît bengisa baresponsable nyonso batika misala na bango mpona oya fete bengisa bango kokoma na Instagram te papa Patrice asi aboyi kokoma na Instagram te ça et ça fete de temps toloba temps pene na koti libala bandolo baterama bango ekumeli te baolo baterama bango tango akomi kako na salite za ma famille bato mambuze belé tango akomi koboma libala baloba na mama bango donc pene la sosola de 1 tango ake mairie kotika dossier ya divorce akena Mike te Mike Kinshasa oui tango akomi na Instagram na boye pour l'infidélité est-ce que Bible elobi boya mobile pour l'infidélité non moto escroquer bato eza pene ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda le Kechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya solo. Nesaki binoti YouTube otiki la ngai TV bozwa na bino ba télé na bino ba chaîne na bino tout parce que YouTube tandis que nga naza vie naza na mokili nazo vivre YouTube ekufate parce que le Kechu azali
le roi de l'internet, mokonzi internet, nzambe internet ezalingai, wana mona musika kabongo kasongo le grand joueur, tellement il est mignon ce bleu Edingoy et Momo, mon joueur préféré que j'aime beaucoup, tellement mignon oublié Junior Kabananga Okosha Kabachou Yaba Kabananga, je te salue na péché au mbote et babi Yaouli Moucheni et Tolomo 1886 kg Vimbara. Et Vimbara, merci Nayo. Nous ça toujours la vérité na biso. Vous êtes toujours dans le monde de la vérité parce qu'ils ont trop la vérité, ils ont plus la vérité entre social la vérité, ils ont ni peut toujours le la vérité. Oyo ngabongo kasongo, il est tellement mignon babi ya Willy Moucheni. Ça s'oublie si Amoulex aigle noir monté ma ana la patrona tozawana bi Gelor et Kambanga, c'est ça non? Gelor Kambanga ça vraiment wana bon papa bio toujours ça toujours na Yvette et Kalombo Morabia. Bonjour bébé. Bonjour les ketchup, papa Malondi, leke. Tu sens bon, hein? Tu sens merveilleux, bien habillé, ça va. Merci. On va parfum de côté belé. Ouais, je vois DDD, tu as fait DM, et tu as voulu faire ça. Na Jean-Louis Makam. Ma biri. 26 ans. 26 ans fort, mais ma biri, je te salue. Bob Kuba, oui, qui a émission débordement des cadeaux. Parce que là, on déjà le roi théâtre, surtout en Tunisie, on a des grands plans, on a quoi, GG, les petits frères. Jean-Paul Oueli, Lionel et Kambi, François Batalango. Il va être le lot de la vérité, autour de plus la vérité, tout bon, le côté, tout ce que nous analyse. Avant tout, nous avons nos trophées, artiste du réveil, c'est ça, non? Artisan du réveil, parce qu'il y a pourtant artisan du réveil, ça c'est quoi ça, tu peux nous expliquer? Bon, trophée, mais pour dire félicitations au frère Mike Kalambai. Au moins, Mokili, tant Mokiliezo, Luka et Kitisayo, Batuazo, Bambo Mabanga. La Bible dit dans Psaume 91. Mutu oyo abundisa mwana nzamba zate na Psaume 91 côté mon balobi 1000 tombes à ton côté 10 000 à ta droite tu serais jamais atteint de mambo moné salami. Donc malgré bitumba, malgré batu ba kele mabanga, malgré batu bazo finga, malgré batu bazo loba o mambo nzambe, o mambo tata, o mambo mutute. Meilleur artiste il y a musique gospel Mike Kalambai, félicitations à toi. Oh, il faut vendre des points. Et ça, c'est quoi? Oui, ça, certificat, il y a publicité. Donc, certificat, ils ont l'accès que non. Trophée, oui, ça, frère Mike Kalambai, tu vois. M'a remis certificat de plébiscité. Ceci certifie que Mike Kalambai est plébiscité chantre du réveil à cause de l'impact de son ministère chrétien de la parole chantée en République démocratique du Congo. En foi de quoi, l'église du réveil du Congo lui octroie solennellement un trophée digne de son rang. Donc, un trophée digne de son rang. Ce monier est dans la signature. Il y a Yemei Albert Kankenza, Mwanambo, le président, évêque général. Mwanambo, donc, a certifié. Donc, pasteur, hein? Pasteur, président, pasteur Nyonso, a certifié. Il y a pasteur, il y a musicien. Il y a pasteur. Donc, aux musiciens, aux pasteurs, aux finga, aux loba. Mais les musiciens, les pasteurs à solo. Les musiciens, les pasteurs à solo. Aux basé la ranzambe. Les assistants qui Kambongo. Donc, Albert Kankenza, au bâtiment président, il y a un pasteur, il y a un qui a zobate. Et il y a un zobate signé. Donc, je suis désolé, pour dire que 10 000 tombent à ton côté, 1000 à droite, 10 000 à gauche, tu ne seras jamais atteint. Malgré malgré toujours. Donc, fruit. Ouais, félicitations, bon frère Mike Kalambai, on a mon trophée artisan du réveil, déjà c'est bon, meilleur artiste. Meilleur artiste, église du réveil, tout ça qui est pasteur Moïse Mbi et Lobi Pena, écran il y a Cléboa chez Jolicia Sampi. Donc à celle peut intervenir, félicitations les APC, Azali. Nous connaissons félicitations, il y a meilleur artiste. Voilà, on va découvrir Yvette Kalombo, à part le producteur, il y a frère Mike. Attaché de presse ou comment? Non, attaché de presse, c'est un Jolicia.
naza attaché de presse te nayaki nango ka mpona koloba ke mokili ezofinga me nzambe azosala na ndenge na yo comprendre mokili ekoloba bato babwaka mabanga bazobwaka nini bazobwaka bazofinga bazoloba me nzambe aomatisaka mosali na ye na ndenge na yo comprendre yango nde mosala nzambe nzambe asalaka toujours na ndenge na ye esika bato baoloba na ndenge mosusu omona ke Dieu agit toujours na manière na ye voilà le fruit ya bonzambe donc voilà ya bonzambe bozo finga mais meilleur artiste gospel meilleur artiste déjà félicitations omoni muto a commis loko oui mwenda commis ba signé pas pasteur Kankenza na c'est pas na phrase en foi de quoi l'église du réveil du Congo lui octroie solennellement un trophée digne de son rang un trophée digne de son rang Azui trophée Moreza digne na rang donc félicitations frère Mike Kalamba et toute l'équipe du Chekina Music. Voilà, félicitations à frère Mike Kalamba, félicitations à tout. Nous avons trophée lié Borner et l'épée Makambo Belé en 2019 Oyo. Yvette Kalombo tout comme on a toujours les réseaux sociaux tout le temps toujours les réseaux sociaux tu bien bengalé que tu moni et sopi Yvette fallait pas que ta Makambo frère Mike fallait pas tout moni selon Barimeur pas selon Barimeur na mis na biso dès que balak les réseaux sociaux peso qui na réseaux sociaux tout moni frère Mike a s'excuser dans les réseaux sociaux abonder sa femme ma femme je t'aime trop t'es la meilleure de mes enfants ba photo les autres les cas on a déjà abonné de moi cinéma tout le monde a qui ba réseaux sociaux na yé azongi so bonde la moi cinéma penyen oyo ngana to tsika na so na ba population ba côté là qui Yvette Kalombo pour na bolingo ba tout déjà Mike Kalamba ina moi cinéma parce que dans bolingo pe bazongi déjà en couple de un nga boma libala Mike Kalamba ité na pesa ki na lobala ka ba vérité o ezalaki que non ba tu fallait ba yeba pour ba tu bazaki ba ignorant de deux eza Mike Kalamba ité Mike Kalamba oui azongi na ba réseaux sociaux mais azongi na ba oya kalate ba oya kala déjà ezaki ya okanga parce que moi sinaye oza mama bana nae akanga ki ba réseaux sociaux ne nyonso déjà muto a commis makamnyo sona c'est pas Mike Kalamba ezaka bato baninga kokoma et tout mais ceux qui te comprennent bien ceux qui ont Mike Kalamba ça veut dire que c'est pénial bon ngala mbona ki esika zo komate pona confirmer na okolo bakra que non eza peut-être bato balinga ke to ye je sais pas mais ce qui est sûr que Ezaïe mon côté c'est pas le frère Mike Kalamba inda comme amnios toana ben ce Mike Kalamba ça pour ça qu'on s'excuser pas moi sina on s'excuser ça les loté donc normalement muto faut s'excuser na makambo eza moi sina ce que Mike Kalamba on s'excuser ça linine à ça loté preuve on est que depuis makambo bandi bon mon frère Mike ta les na te fait pas le bac non ta la boeta non alors le belo otazo ta mamnom si tapé a otambola na alliance na tu aux sur internet les réseaux sociaux frère Mike est au courant. Bon, Kolobaza courant, naza na monopole. Wana bon, nazu monopole en parce que naza yaye, naza famille, naza kati, naza ndaku, ya on nazu monopole. Mais Koloba que non, il y a autres tindanga toi ça tant tindanga mambo, tenga mono salango par amour. Par amour que non, il est aussi innocent. Pourquoi pas na lobelépé. Donc na lobelier, en tout cas vraiment na lobelier nanko. On a le bel épénan encore en plus on a besoin de concert moutouté pour le balanga tika osabe kande na lia kanga moko kande na vanda kanga moko na futa kanda kunda na sala mamtunga mona mona te mutabenga take ivete boloko na pekisa que mama Mike oki zota milo tia poche te na mo ipe mutapesa na wote donc pour on loba mama Mike na lobango nanko so il s'agit na lobango na lobango lisusu pe na ba dossier mususu ono na lobité ce batumbolinga na kolobango penza nanko ça te dérange pas ça me dérange pas du tout les ketchou et dérange na nani tu vois non na zala posa ba boya na te na lobaki o esengela ki batu ba yeba donc tu vois na loba jamais na TV que Mike boya peniel non le preuve on est où tu boyer barama mususu ka za koloba na TVT na monde pe na webisa Mike s'il te plaît Mike limbisa ya za mama bana na yo yama kana karamoko atenga donc alobate yo mo pe ke muto alobate okipi mambo te donc yekutu pona yo sani mamna ye alo sani mamna ye azokutani ba studio na ye azosani ba production na ye donc azosani mamna ye okiko zo ba trophée na ye donc osani mamna ye tu na lobela que c'est parce que non
le kuta moko elingaki baby sa réputation on n'a pas besoin de ça tu vois tout le monde est belé pe basi ça ba baby c'est là ba ministère esi ezo bandoza kité muto souffta là les que tu reçois l'ensemble a passé un mec jeune garçon reçoit pas mon sur jeune garçon bon sale sur sale on t'a me passer ensemble a facilité sur mon jeune garçon c'est l'ensemble mutu pena ya ko féliciter aza mutu ko féliciter aza te que mutu bando bois que la mabanga banda ko ba donc les que tu les grave banda ko ba na ndenge mo boete tu vois mukosela nzambe eza facilité les que tu kosela nzambe eza passe au vanda kana mo son yo craquer au kepe sika mo bomeli pe castel mais il pas cause à la paix à sala on sala on te pourquoi parce que c'est nzambe donc mutu so c'est nzambe faut féliciter alors mutu ju passe dans vie mo bimba c'est nzambe wana yo yaka boyo baby sa réputation e ka boye mamne be baka ministère ne eza sous impact c'était pour na yo non okuta ki ngo mama était donc permettre on te parce que na yebi passe au c'est nzambe na yebi impact ya ministère neza surtout dans moto intime impact ni espèce aka sera zolo baba faux témoignage moko boke non et kitisa moto na bi ba retomber nango ya mo na leka ki na lobby à haute voix. À haute voix, je peux te gagner à haute voix. Des années, bien évidemment, qu'il y a des minutes, oyo, na Canada, na États-Unis, bato balinga Congo, Lisibatif, balinga Yvette Kalongo, tché déjà ba TV, ba bois qui ont ba téléphone, bato talango partout dans le monde. Maintenant, linga Fredin Soki, achi na biso image oyo ya ndeko na biso ya frère na biso ya grand frère na biso, frère Patrice Ngoyi Musope, c'est ça non? Musoko. Ça veut dire achi na so image oyo mingi bien pe a réagir qui se va ba dina. Réagisaki. Ya ngwana ka lobby sur phare Mike Kalamba et tout juste après na ba vérité na biso check ba vérité mais banani yango ba mimi mopepe oyo penza banani ba mimi mopepe oyo na kati na libota bana na nzambe banani ba uti wapi te toro yo non po ekoma lokola style moko ya sikezo kota et puis mutaza pe à l'aise poni bato na ye ba kokotela ye na bozoba non asali bien ça ma bête non so nini ya on a lobi ke soki omoni kaka ke olingo divorcer bon c'est facile hein na idée yo po soki méthode nazo pesa salélité donc ça na droit ko divorcer te na ibisa yo surtout na bayembi ya nzambe conseil na pesa yango sala ba invitation ndengo salaka ba invitation pour na dot parce que omoni mwasi na yo benga bato baya bato wana news tango bazoya yo sa mwana bengele bino po bino bozaki ba témoin ya libala oyo banda lelo ngana mwana mwasi oyo esili kanga pena ba cadeau na bango nyonso bapesaki yo po ozongela mutu na mutu cadeau na ye okotikala nango te ndeko kinaka na civil na miso ya leta ezana bato bengaki benga bango ba parrain no po bazala pene ba parrain pena ngambo vraiment oyo penza ngambo ezala ko le mutalati bino marque de la bête tout le ya bible wana ba chiffre wana misatu wana bien te il faut bobo ya biloko abo bobo comme siko référence à bato kaso bango wana ti o bazaki ba parrain na ye on dirait bino bato botindiki ye mais banani yango ba mimi mopepe oyo penza banani ba mimi mopepe oyo na kati na libota bana na nzambe banani ba uti wapi te toro yo non po ekoma lokola style moko ya sikezo kota et puis mutaza pe à l'aise poni bato na ye bakokotela ye na bozoba non asali bien ça ma bête non ba vérité voilà tout là frère Patrice oya lobi pona makambi ya frère Mike pe a telemi na landinga elo mo touchenga oui soki obalaki obengisaki bato pourquoi pas era divorce peut aux sala ou bien ça bien invité donc c'est moi ba cadeau na bango c'est moi blog na bango et toucher le voilà vraiment c'est notre ma lili na comprendre il comme voilà vraiment et njaku na vraiment moko la vérité c'est non frère Patrice ou bien je sais pas cause de la partie prière frère Mike T non on balance d'abord ces trucs ça veut dire non en tout cas moi ba sala nzambe ba sala nzambe ba kwana ah bon mon frère Patrice wana ba sala nzambe donc t'es conséquenté dans mon ça va faire rare non
Les Ketchou, frère Patrice Moussa Nzambe. Toi, il y a raison. En tout cas, merci papa. Merci Père Namambolobi. Mais, problème, c'est ce qu'on a frère Patrice. Le problème, c'est ce qu'on a moto à Koma qui. Titre. Titre. Moto à Komi titre lobby. Frère Patrice a gagné, frère Mike Kalambaï à côté de Peniel. Donc, le moto à Komi titre a révélé. Aza révélé te nandeni parce que ton frère Patrice Saoluba tant ozo boya muntu basalela ki au fait bayamba ki batu wana baki na bakado yo peta ozo boya sala pe fait bengisa même batu ozo gisa bakado na bango pour escroquerie. En tout cas merci beaucoup papa Ngoy Musoko pa lobi lo muso lobi et puis batu bazo tinda bango waneza buzoba batu pe bazo lobela bango bazo kotela bango waneza buzoba pe na okoki su papa Patrice alobelo komoko alobi makambo yo na basali Nzambe ezo uta wapi nani yango na makambo. En tout cas merci papa Patrice mais muto tseki titre nda ebité faka komabwe frère Patrice alobeli ndeko na Kalambai please alobeli oui muninga eza Mike te ya bomoni esika Mike a comité ke na boyi mwasi nga Peniel pour la mwasi na ba botse ba mibale Peniel ana de Kalambai na ndako muto escroquer bato eza Mike te muto escroquer bato eza Peniel de 1 tanwa ke mairie kotika dossier divorce akena Mike te Mike ana kichasa oui tant à commune Instagram na boye pour l'infidélité. Est-ce que Bible le boye mobile pour l'infidélité? Non. On t'a escroqué bah tu es à Peniel. Donc Peniel frère Patrice a segui na yo. Quand on est au louer là qui au limousine. Quand on est au louer là qui au limousine. Quand on est au sel là qui au fait monnaie dans la salle à $70,000. Quand on est au dépenser qui plus de $150,000. Na fête na mariage s'il te plaît bengisa ba responsable nyonso batika misala na bango pona oya fête bengisa banko comme na Instagram te papa Patrice asia boyi ko comme na Instagram te ça fête bengisa ba responsable nyonso yo longola na bandako na bango batiki misala na bango balati pe kitoko ya pardon bengisa banko comme na Instagram te ya bola na Instagram te louer pe sale ya plus de $70,000 vendre ça banko pour les escroqueries autant boya mutu na Instagram ya moni te sika frère Mike boy mo sine frère Mike nga mo sine makasi bon moni sika boy te pour soka ninga kete ye pa ninga ka répliquer mais moni sika répliquer te moi malama boy ne mo sine te muta boy ekutu yekuta batu ba boy ende moni ma ouais ya louer sale ben ça bateau ben ça Peniel s'il te plaît louer sale te Instagram te louer sale papa Patrice Abibo le rozo boy na Mike louer sale Sali ça peut faire à plus de 150,000 personnes. Ben ça peut pas responsable. Ni oso balongwa ki na banda ko na ba ebike ba ke fait ya Musa Nzambe munene le roi Mike Kalambai. Ba kado ni oso ba pesa ke ba enveloppe ni oso lia ya zongisa. Papa Patrice va bien escroquerie. S'il te plaît Peniel, zongisa la batu ba mbongo na bango ba pesa ke ba enveloppe, zongisa la batu ba kado na bango. Papa Patrice va bobo yana. Faut bo sala bongo. C'est possible bon te. Biso fait to divorce te toko zoate. Toko zoate toko boya ote moi c'est biso toko boyo te to peso divorce te comme tout ça te prend le divorce rozoate même de que mairie wana te ko saka na mérite yo louer salle papa Patrice alobi boy louer salle bengisa batu ba cadeau batu zongisa pour on est comme escroquerie zongisa ba cadeau batu. En tout cas frère Patrice merci beaucoup na loba lobi c'est on muta ko ben titre ndé azaki révélé te pour moi Kalamba boy moi sinete muto ba boy ndé ko boya écoute ndé ba boy na Instagram frère Patrice ba inisi ka moza très choquant honnête ça s'adressait trop na frère Mike sur la nila bien ça s'adressait trop na frère Mike mais loba te likambo on ça journaliste pas la kala likambo yo so boya bazo makambo e uti wapi na ba mission na biso chrétien oui hein mon frère Patrice frère Patrice ça mon sale Nzambe tant makambo uti wapi on ça ligen ba tout nyonso roboya ya so ba boyo rosani nini ya hein alobi uti wapi makambo yo ya basi babanda ko publier na ba Facebook ke baboye mibali uti wapi makambo yo ya basi bakoma ko na Instagram baluka besi na sima mibali uti wapi makambo yo ya mosa zoluka sa succès na sima mbali uti wapi sala succès ndinga bien lo kwa mama Esther ba péché pas ça sali succès mama Esther beta kelelo succès na kelelo apamba penina za tina 6 mtazaka ba Davido ala tina 6 ya Mike Kalambai c'est moi ya ba céder ya combien de personnes bakanga photo na Davido ebi bango
combien de personnes bakara photo na star oyebi bango boyebi pour na kalamba ya et c'est comme na tanga so matanga wana boyeba ki quoi le kamozo c'est pile ça il va être c'est pile ça ndeni ni penza bana biso bana kati kele kecho bina mabe bana biso bana kati et c'est pile ça pena baboya ya na ngai ale kecho baboya na ngai pena c'est pile ça o kecho laisse me faire marrant c'est pile ça yo zambe que tu comprends ce monde baboya de comme il va être temps à nous reprocher comme frère Patrice na quoi ça frère Patrice nini il dit ça frère Patrice ngabe bon respectable trop ngabe no sokola na mbula ngabe yo frère Patrice yo mtayoka Solomo baba kota RTNC wana ba kitaka na ba frère Mike baba utosa banzemba Congo ayoki solo teka kolo oh solo oh kolo oh yesu asola boye maete oh kolo na makambo yo eza pena ba pasteur belé ba frère belé ba chanteur belé bazarana ba lukepe frère Mike pour bal ko basola makambango si pour wana ndem ko boyamba Mike wando tuna ya ko baba parce que tu vois déjà frère Mike azo éviter mingi télé éviter mingi drôle quand même déjà dans les solo bah déjà c'est pas ta première fois au les gagner émission tout le makambango c'est dire tout ça frère Mike azo courant oui au moni les ketchou tant muto aura problème a ça peut kana boyaye a ça peut kana batu ba contre de mona yo za batu ba contre yo za pe batu ba pour yo de monanga nana batu ba contre nga nana batu ba pour nga c'est ça la vie ko lukarate batu yo soit za pour yo watanzamba lola ana satana na moki waza contre donc lukarate batu ba kumisa ko ka ba pesa ko beloge non même yesu ba benga e oza ba benga mwana ya comment encore Bezeboul oui oza Bezeboul et tout ba finga nzambe magicien ba finga nzambe mbebele donc ba tout soit za ta pour yote il y a des gens bon ça contre yo vous comprenez en tout cas frère Patrice merci beaucoup na liloba non en tout cas liloba frère Patrice ça pèse un moni le frère Patrice venez au pèse en tout cas merci surtout na batu bazo côté peigner le moni frère Patrice ça le but déjà frère Patrice ça le but d'ailleurs bato balingaka ko lukaka ko faire chanter ba komba bato et tout batai komba mama bato na ba bêtise ba mama penyel mo ana balaki ya olingate mo ana boya libala lokwa ya kalamba bon mabala keseni mabala fufuna matembele mabala keseni so libala lokwa ya kalamba bon donc et puis c'est non maman lokumu et puis c'est famille lokumu donc maman ba penyel de yem ko za maman moboti akolingate mo ana aboma libala ba genre wana donc batika ko c'est maman bato makamse on penyel ya solo zoninga kanisanga problème ça neti bono tambola nga moko na ya na camp hotel là Camille tezo comme 5 étoiles na camp hotel là chez mon vieux Paul Mansanka moko c'est là mon photo na moko obendango donc il y a mon vieux Paul Mansanka donc camp hotel na centre ville quoi ndeti kambo batum so air to sala na émission batum ba tuni sakanga le kechu il va ta ko lobra likambo ya $70,000 ya salle na aux États-Unis ba benga mpi ba tobuka makasi likambo wana salle ni ya $70,000 azolo baza mona mukonzi o Michael Lamba ya zumbongo wapi kala ba senda ko bateka CDP teka mate ka ba YouTube ko ya ko futa ko louer salle $70,000 bino ezana lokuta mambolo baki na ebite yo mona ke ba papier ngo ya contrat ba zaki $70,000 siko zana biselo moko vérité moko bana Dallas surtout de va peine concerné makambo bonjour na bana Dallas tout boyebi famille ba penyel boyebi ba parents penyel boyebi penyel omoni makambo ça la $70,000 muto a découvrir que ba parents na e ba ko sa frère Michael Lambai ezaye mo penyel pour l'information na yo omoni penyel tant balaki ba maman ba penela yo kangisanga na oseka bino po ba lobani ya inane e mambo famille batu mona kota ngo makasi ezaki bazaki osolola te par rapport à mambo wana na ebise bino ke penyel na ebino ka tuninga question yo kana lobana yo loka bolinga koyeba mambo nyonso na lobana bino so mambo nyonso oui o eza ba vérité bino mo ba senga mambo maki ndeko comme réticente et tout parce que na bande ko ebisa bino dès le départ que nazana mambo loba mais nazo se réserver to loba ana congolisiba. Oui, non, le bamouké kaka, non, le bapé kanyo sauté. Problème té. Donc, bana Dallas, c'est mambo. Ba parents à Penyel. Penyel, azaro le banaté, ba parents na. Pour le mambo, ça, la $70,000. Penyel, yé moko. Mouto découvrir que ba parents ne ba kosa. Moi, ni ba parents, on va dans le bambé, na bango té na TV. Tu comprends? Ba quand même ba parents, ba koko ba shadai.
Au comprend, maman so eza oloba TVT le roi ba ko mo ba boto kena ba ko bon. Omoni Peniel azara trop informatique. Tu vois maman informatique pena azara trop informatique. Yemoko à côté na ba salle na maman nyonso ya ba dépense ya mariage na ye à découvrir ba vraie facture. Ya ba salle. Na lobi de ça les acquis $70,000. Na lobaka bien. Na lobaka ça les alaka 30,000 mais ya Mike appelle ça 70,000 ya salle. Muto a découvert mamwana yemoko Peniel. Yemoko Peniel. Muto a découvert que ba parents na ba kosaki. A sepela na ngote Mike a quand même mbali na ye. A sidiki la ba parents na ye. Ba wela kutu maman bebele sala ki ba ndolo bana soutenir maman ba. Ba lobali te maman ba Peniel ta encore ti libala. Et où mettez le bain de Mabarou. Peniel a zone États-Unis après 3 ans. Peniel a zone États-Unis. Après combien? 3 ans. Tant Peniel a zone États-Unis. Bazaki au Lobanate, Balobani. Après Bayo sur le Lobanate. De temps, tout le bâton Peniel a côté de balle. Bano le banté à Mabon. Et où mettez le banté à Mabon. Tant ou commis. Quand on a saleté dans ma famille, on m'a belé. Tant ou commis qu'au bon Malibala. Balobani na Mabon. Donc Peniel a ce là. Je vois. Maman le boba na Dallas. Si on comprend bien, ça dit que na linga rapena ko kota. Na linga rapena ko kota na profondeur ya makambute surtout ya ba famille. Au moins ni surtout ma famille ba surtout ma parents. Na linga rapena ko kota te na ma parents. Mais ce non le balo le kambo c'est parce que tout ninga question. On comprend? Yé Peniel azaro le banate na ma ba to libala neza ki bien. Tant libala ne ko beba ba lo bela ma ba. Donc yé mo Peniel c'est kaza a sosola. Donc mon imambo dans le beau donc yé mo Peniel les sikaza a sosola ezongi se no maele sima a sosola comprendre que likambozo utapi on comprend parce que Mike abala qui est a rosa na bitumba moko te na papa na bango comprendre parce que Mike bitumba na eza ndenge mo na papa ba Peniel mam non le beau Peniel mo aye omoni donc ils a famille ils a parents dans les rapena ko kota na profondeur à makambote mais lo ka yé Peniel fois sosola ndenge nini obali e umelte bolo banate na maman abino tant ka ko mo bomani bala bo soli makasi boko baninga ye mo fois sosola mam non lo bo bana Dallas ba bien pas des ba yebini si comment penga na comprendre na timbeli na nchako ni kambango na mo lo la Peniel maman Peniel c'est plein de balati mon frère Mike azani aventurier bo excuser na terme parce que kabona mingi na ba sebele bala moi c'est plein de ça ba ko lo ba ça 30,000 à cause 70,000 pour abuser na bango na mbongo frère Mike peut-être non wana siko na domaine wana yoza mukolo batu bolanda pe ba mikolo ti muto cliquer pena YouTube akoti Congo Liziba télévision akoti na émission liboso donc ada mukolo donc ba munyo soza rolobate deux fois les intentions parlent donc un lo mususu olobi noter mais muto comprendre qu'est-ce que tu veux donc bato Dallas bana kin bana monde entier ba comprendre directement ma munito le ba pour choquer batu misute pour nous choquer batu misute ba émission o eza pour na bino batu tout botal surtout na Tunisie na Chine na partout dans le monde ba les keti ou les na Yvette Kalombo ba Yvette et comment tu sais que susu o que poser déjà en Amérique ou na lettre de divorce le frère Mike Mukande que problème te pose Mukande si ma Peniel ou biso to bana Dallas tout ba yebi likambo et ça mbilinga mbinga te yes kana maman Denise na présidence ngo ka ndé azo tcha motema le ketchou neti likambo na loboyo en Afrique ba ko comprendre en peut-être pas mais ban Europe ndambo ba comprendre mais mingi ban États-Unis Amérique donc Canada États-Unis donc partout ana ba ko comprendre na lobo le ketchou pour votre information ba pareil à Mike Oza papa Roger na maman Aline que je dis bonsoir ba on dit ba parents en mariage à Mike ya Mike azwa mukanda na sima ya papa Roger na maman Aline ba parrain pour votre information ba parrain ya Peniel ba moni mwana ya Peniel ya liboso koko na bango liboso Peniel a moi liboso ba moni koko na bango liboso après une année Jésus ba moni koko na te donc no malembe ti to ko mesika mukanda Azaki les États-Unis, à Botel les États-Unis, Peniel a vendu papa Roger na maman Aline. Peniel a vendu nanda ko papa Roger na maman Aline, mais lelo ba koma mabe. Lelo ba baluki na bango ba koma mabe hein. Mais ba on ba boko la Peniel nanda ko na bango pendant de temps et de temps. Tu vois, mais ba parents ne ba sala 1 an. Ton Chada a botami 1 an, ba mon Chada été. Donc pour dire quoi?
Nengana chité wapi pona oyebi soke donc Peniel appelle ça ya Mike Mukanda te. Et là le bandai na koloba na sauté tapango pona koloba mambo Shaddai. Peniel na lobi on très bien bateau Afrique. Bon comprendre mambo peut-être pas tellement. Mais bateau Europe bon comprendre bateau plus c'est Amérique. Dans la zone s'adresser plus à bateau Amérique donc Canada, États-Unis donc Amérique. Peniel azaki na 18 ans. Tant babalaki. Azaki be vierge. C'est pas mon problème. Peniel azaki na 18 ans tant babalaki, hein? Autaki ko silisa high school. Ouais, humanité na bon. Oui, autaki ko silisa high school na abandé ko se préparer pour ko ta na université. Bato aux États-Unis, bato Amérique, ba bi mam na lobo. Asalaki nini pour azwa ICOM. ICOM dene. Bato aux États-Unis même non lobo. Speaking of ICOM. Asalaki ni pour azwa ba revenu. Ouais. Ba revenu on peut samutu mukanda. Asalaki ni pour ya bandai autaki na high school na ye. Autaki aussi sa high school na ye. Loi na bango américain. Et lobi bongo. Okolo ba que non azwaki na sima Shaddai ton baboti Shaddai. La loi na bango américain, moi na mukie. Ya mineur, moi na bébé. Akoki ko pesa maman to papa mukata. Na loi na bango américain. Za bonté. Point d'interrogation tout na américain. Bana Dallas surtout ba maman lobo. Tout na bango. Donc, il y a un homme qui a sima Peniel, il y a un homme qui a sima Papa Roger na maman li. Papa Roger a soutenu un mec tellement trop. Donc, ils n'ont rien à voir avec maman Peniel. Donc, ce Peniel, a été aussi comme Mukanda, soit en Amérique, pour la ni divorce, tout ça là. Divorce, Mukanda, frère Mike. Voilà, mais à celle là non il comme frère Patrice soit celle comme frère Patrice à ici il y a moi qui paye ou peut sa signature mais à celle là non comme frère Patrice ça sonne ça non ba cadeau bateau voilà tout le monde d'accord chité na émission na biso a ba vérité mais il va être que l'homme to côté soukan li comme peli kamongo est grave o ba kabongo kasongo ba yo kaka ba edingo e momo ba junior kabananga ko shaba ba le lombele blaze na monité na lobby boye di kambo Yvette tala caméra tala ngobie Talango bien, Freddy, Soki, tu as vu cette image, après tu as juste après. Ma vérité. Ngana Lobango, Mike Kalambai, c'est un sorcier. Oh. Oui, Mike Kalambai a un sorcier. Mike Kalambai a un homosexuel. Mike Kalambai a bimarana Moïse Mbie. Je te dis, Ngana za Moussa na Nzambe. Bolanda Mike Kalambai okana ba mission na ye azolo bango alobi ngana Moïse toyebana kala ngana foka ninga lo bango non aza sorcier Mike Kalambai be ngaza musena nzambe Mike Kalambai na Moïse mbiye baza bandoki bango mibale ba bandoki et puis baza mwasi na mobali oui moi c'est na mobali mais botela Moïse mbiye bien c'est un homosexuel. Alors les émissions mon akina lati na t-shirt moko maboko kati penda boy mose na nzama maboko toi pour lele donc senti que bato ba yebi bo mona asanda ba propriété moko boya ba PD venez mais mose na nzambe akola ta jamais loko maboko mikose awa ozomona ba mona nzoto na yete Moïse Mbie c'est un homosexuel. Moïse Mbie aza mwasi ya Mike Kalambai. Il est marié, il n'est pas marié. Abalate akobala ndenge nini et puis aza na mwasi ya sirène. Moïse Mbie aza na mwasi ya sirène na nda. Ami balé donc. Aza na mwasi ya sirène et puis kasi monde eza ba règlement ordre ba pesa bango. Il faut m'appeler mbalo quoi yo, il faut boyer et puis on kamune ke liboso. Na seki bino ba botela ba musicien nyonso baza na Congo bo pesa ngai miseni na vanda kana mosi ne ndako moko yoke na Congo yebisanga bazate bazate ata mi ba leader ba ya mikeli ke ba bimi mikolo oka mosi na zaka na poto lukaka yo moko bazate bazate poni ne bazana basia ba sirène na ndako bien aimé yango batoka biso bakolinga biso te batoka biso bakolinga biso te pot bakam tolobaka tozo baba vérité wana nzambe mta confondre Mike Kalambai na moni batebele bazo finga la pauvre fille neti ndeko fille mo zo leka na TV fille pas za ndoki aza pembe boy ceux qui n'a nyangwa aza pe soi-disant eza bato ba besa musana bino comme ceux qui n'a nyango ceux qui kalombo na boy ko kombo songo fian ça disant za mwana pasteur
Abaza leki ya Mike Kalambai, Mike Kalambai mwindu ye pembe de babota mona base belé donc faux pasteur. Abote na base belé. Ozomona bien aimé, nzoka moto na nzoka na mwasi moko. Ozomona na bozo ne komba fiona soki kombo soki kalombo soki nanyango soki kandongo soki boye bika sa be mission na bakini kuna be mission mikolo ndazo tongisa be mission kuna. Bien aimé fiona oza na mission spirituelle, au moins fiona c'est une sorcière. Sur azalaki mona nzamba solo anga finga fiona te anga kuta loka kimia ndiko nanga pona kabwani ata fiona zo temboka c'est normal azu choc na bien le ba fie bele ba koma mela ba dulpa loka ba cacahuète estomac pasi zomona voilà ba vérité tout Olanda frère Ifunge Gif Ifunge Ah Seigneur. Ouais. Oui, au moni le ketchou. Nous avons mon que ba chrétien, tous au coca bon lycée sous batumité maté parce que biso mon a quatre biso jalousie eza inondé. Jalousie eza vraiment inondé na quatre biso ba chrétien. Jamais tikala mon imam roboé to imam donc ba pasteur aba musulman à la télévision aba no finga imam mususu. Jamais tikala mon sango allez quand la télévision abando finga sango mususu yango to koka soute ko mata ame moko dans le Seigneur parce que biso mo katsa biso to na jalousie inondée mutora gifeur ce que gifeur je vais même de lui découvrir naeba qui même pas ozo imaginer siko ke mbaoye bisanga Kofi Olomide on m'appelle pasteur on m'ensemble la makasi non lo balikambuzo tuninga ina lo ba malema pona zongisa yo ko embrouiller na itele ah Seigneur je fais ce que je fais là na même pas na découvrir quand dans le mamna na kombolanga dans on a kenda mukolo lokwa je fais na moi en 1900 ce qui combien moi la série 4 alors ça ta parent nga ta ozande koko nanga mais on courage le gars TV ko finga nga moi mukebo dans on a que quelque part et na batu su mbenga basala nzambe mais akeka parce que tellement ka luka vie azo raté azo luka partout abandi lo luka vie et pas Kofi Olomide tala orchestre mené le roi quartier latin et bimi ça ba fali et bimi ça ba kusa et bimi ça ba montana et bimi ça ba soleil wanga ba buropela et bimi ça ba vient ngo nani vient ngo la tarapena bien boé pena vient ngo la tarabien bobi a chrétien qui peut savane de picho savane de picho donc au moins que et bimi si batunyo sona mais yo yebanaka te obeta depuis magie ozaki pas Kofi oyebanaka te olongo na magie olongo na ko et pas Kofi olongo na quartier latin o il faut ko yebana pour moi ki yo pena ko yebana te ba la kelonde ko la kela olongo na poni uninga na manque respect et vie na ngate hein bobi respect ezalaka mutuel c'est réciproque tu vois respect au respecter na respecter nga na âge nga oyo le kan TV tout finga ata bato âge na biso ata bato génération na biso oza mukolo makasi en plus na yebi yote ce qui est dur ce qui est grave na yebi yote na sali ba recherche si yo pena na zui hein en tout cas na zui hein na ndenge bando va na kingabwa kota sans fil mpo na bino kangama na mandradin côté ba bokola kio côté bando senga ba fufo pourquoi bundisa ba lekino pour la fufo tongo dans la vie c'est la vie oui pas de problème mais tant yo finga ngana c'est pas aussi la vie c'est pas la vie pourtant yo olo ba mambo batu ba ki batu pe baza ba dossier na baza kingabo c'est pas eza quartier moko modeste te eza mabete bazaki ovana kingabo pour loyer bise kenga pe na ce dossier na donc amukolo a se respecter pourtant obi misama amlo na tevolo ba amlo o Mike Kalambai homosexuel azaki madame Moïse tout ça là na preuve une ngoza na ngo benga muninga homosexuel na télévision soit disant yo mosala ya nzambe o benga ba sala nzambe lokwa yo ba homosexuel yo so neza jalousie to ibana kala na lobby elle que tu es jalousie tant alongwe na nani na quartier latin aina poto bwaki ngunda makambo zo simbate abanjo ko sera Kofi makambo yo so zo lukaka yebana maoyebana kate ce na yebete alongwe na Kofi ya comme na Thomas Lokofe kuta finga kitoko propre wow comme tout monde qui se respecte so ebisake
Ah bien, on s'en remet au diable, na moi, c'est mort dans ma boucle. Donc tu vois que Wamukolo ya buzoba. Alors tout se respecter. Wamukolo kobotanga. En tout cas vraiment nazarana somme en manquer mikolo, mais yo peut sanga accès en manquer mikolo. Yo ko manquer ngate parce que je te connais pas. Je te connais pas au cours de la télévision tout bando manquer en plus. Et là on a sepeli pa na Thierry Pindi abimisi bolole ya suka mokili. Yo mi benga yo mosa nzambe oni ngosa business man nzambe nzamba muninga na te nzamba obimisa bino monda bimisio monda bimisi buzoba no nzamba muninga bino te obwanda ozwa comme nzambe bontia nani wana après sa prophétie ya mama na ah botika nzamba vanda ko ba bimisi bino au temps de la fin ba salia de omoni nzambe wana aloba même na bible na tango suka batu suka bimana kombo na he aloba yebi bino te aloba yebi bango te ba prophétiser na kombo na ye ba prophétiser na kombo na ye ba samba miracle na kombo na ye parce que je vois pas un serviteur de Dieu qui passe à la télé pour dire du mal ya basali ya nzambe je vois pas so amonaki ya Mike na mabemo bo faki ya benga aye bisa ya Mike toi te ya Mike au le na télévision pour na banda ko confesser ba témoignage à lokuta que Mike homosexuel a longue ndumba comme ils sont homosexuels. Donc tu vois que hasard mais c'est archive na maman langue satanique et loin ndumba et loin ndumba comme il y a mal sataniste loin ndumba jamais et quoi déranger au sirène moi si qui toko le ketchu sirène moi si qui toko donner hasard moi si qui toko makasi métis à makasi moi si qui toko l'autre lobi niveau non déranger bato bilongi mabe oh sirène moi si qui toko je suis très belle les ketchu et ça normal à bien en sirène parce que na vie n'a ozwa moi c'est kwangate c'est normal à bien en sirène au monake abi misekas abi mise muto ano bongo dans ada immature mobali lo babilo abona teva da immature mais Thierry Pindi na bisaka zoba Thierry Pindi atiki alo babuzoba na yo onde za kana émission bo sa émission mutu okota beno okota buzoba no akotite Thierry Pindi atiki pena sala buzoba no yo moko donc comprenez que même pas que Thierry Pindi atika ki ende loba buzoba no yo moko pour mambo bando loba et atana sens c'était pour moi qui azal roi fou alors mambolo bazoye baté donc eza sens té au moins net to ba jifana ce que jifana il faut on baza tout monde déjà tant to bino kombone bien té yo kombo sa kombo kofiolo mide orobo sa kombo Mike Kalambai orobo sa kombo hérité wata orobo sa té parce que ba yebani yo sikoyo oyebani note oluka au moins le reseleza ki motema mabe tema zo mona ke baninga ba s'épanouir ba Moïse Mbie ba s'épanouir ba Mike Kamba ba s'épanouir ba Toms ba s'épanouir bana mike oya ko bota ba s'épanouir ya s'épanouir ka te depuis vanda na poto luka ngunda ezo simba ka te tala bana vanda na poto azo luka ka ngunda ti lelo avanda kana lala kana ba terrasse poto SDF nene azo luka ka ngunda ti lelo zo zoate. Donc en tout cas s'il te plaît si JF en tout cas respect à réciproque. S'il te plaît, respect à réciproque entre Solina manque respect comme tout ça tout le monde a rendu bien fou quand il va mon encore tout ça bien te to comme biso so bato scène pépé dans on dit matin niveau non manque le respect de yo mo peno non bana ba manque respect baza mono ko manque un respect bo ndenge nini non manque respect makasi na ko manque respect makasi c'est plus donc kendetina kingabwa na keko luzwa makambu na keko zoma na source yeba ke yondo zano mbenga soi disant mosa nzambe alukuta ozali ngana journaliste na pasteur te na prophète te en plus internet et église te ngana journaliste donc tongo comme ngai na ko kendetina source na zui pena o sengeli pona yo do yo mo pena regreto binami kitisi bo ndenge nini pena tina bano ba mankenga respect makasi bo donc au moins ba toma loko fe batonyo so finga ba sala yo et le côté jife so ki jife ngai na ko manquer respect na calme do yo mo pena ko vando lobi non bana ba impoli baza batu ba makaka batu ba respect baza Jésus. Tokokoyo. Oh les canons na téléphone bangana ndoki. Ngana ndoki. Oh bien kutu, c'est ndoki kitoko
koko kutu pona lia yo lisusu na butu na lando tina poto ko biso bandoki kutu tozala na biso na nini te o tiama ya maya la kopo liboso porte te to mona te to mona la kutu bibalete biso bandoki to kenda ka partout le robenga donc na ko bimelo na douche okutu onu musali nzamba lokuta okuka te esiko benga ndoki wana okuka ko pesa ta verset biblique tendenga ku mona batu na pesa ta psalm 91 yo pesite au début zaki wana ozoka ko finga basala nzamba zo finga bana na yo baleki na bana na yo wana baba leki no te pa bana na yo po yo mona série 4 Moi Kalamba ya moi série 8 Moïse Mbi moi série 8 bana nyoso na ba esika bana série 8 eloko esalo ezo sauter na miso eza jalousie parce que la jalousie sort de tes yeux en parlant on voit directement la jalousie papa tika ko ko yebana na sima YouTube oyebana na te quartier latin bande ça la quartier latin yo yebana te na quartier latin au fini kofi bo etio suisi kofi akipota muno lo roi liboma kutalanda ote Taba koko jife. Oh. Si kabiso na biso to finga na ndeto lingi yo ko yoko finga ngana mwana age na yo. Na tika internet. Oh na mwana age na yo te jife. Oh. Naza mwana age na yo te nazape na mwana na yo za koko na ngai. Koko jife. Mitia na place de ki ba koko zala na place no ba grand-père. Jésus. Oh. Amen. Eh. Ce loko se les autres na poto tu sais que déjà bebo zonga. Oh, ndeko na bino mwana kinga bwa pesa abimi da prison ba vient nga ba jekoko bazana jekoko mulumbo ya ta wana loko wuti da poto ke kuna simbite mukande zo simbate ya te pa vient nga jekoko lukelo ta mo poste na liboma na wana ka ba pesa ataki huissier c'est bon déjà pour na oh nale ba vient nga mabiri 26 ans forme bana kinga boda nde bazana donc so yepe ya te ba ko sunga yo tout ça là ya Eh koko jife nangate oh luka besa sima mwa mukebo ya ta yoboko bana age nanga ba luka besa sima nanga ba ya mikolo ba luka besa sima nanga yesu koko te na permettre ta ba ya mikolo na permettre te asa émission en français yo na rostani mambo ba challenge te weza mambo bana age na biso ba ya mikolo na osenga ba challenge donana yo te yo za trop koko OK voilà yo mambo te c'est bana yo te oh jalousie jalousie moi batu Moïse Mbi ya bwaka mi wow jalousie sala yo moi batu mai Kalamba ya bwaka mi wow jalousie sala yo oh jaloux oh come on t'es dans le bien ndenge tout c'est respecté tu vois à mukolo makasi à mukolo en tout cas te kuswanga te les ketchup misolo ko swinga bonde nini swanga ndeni ngam no pesa makao mikolo donc mikolo eza mutu nyonso donc attaquer le rotane a uto otokane ba maya ye Yvette Kalomba toki mai donc nga mutu na mikolo mutu nyonso o ayebana te o profiter kana sima komolanga ata ba sala 10 ans internet ba yebana te Yvette ba ye Yvette boy mutu nyonso ya kaka mutu so ya non pesa bango temps boya te taka oyebana te pendant 10 ans quand même oye na kombo Yvette moni non oyoka te le quelque chose ça arrêter nga boloko alboma te non loba omoni non loba te c'est en 2032 donc moi peut-être nous t'aurons le en 2032 donc comprends les questions moi il dit Babylone bête que ba costume c'est gars la jassa sur l'hypoténuse moi Babylone on a donc message Babylone mon mouton on faut ba 2032 te les questions malem te les questions que nanga mabe non s'il te plaît ma belle oh ya tes chaînes yo est-ce que travaille faut ya kaga cameraman aussi en tout cas le basso kana ko ba kedo s'il te plaît nous ko ma fan s'il te plaît ya nani ça non matanga baninga na classe ba gizenga tout ça là ça non matanga baninga no watu kufaka mingi te ba gizenga nde baninga na o ata baninga bazwa vie gizenga tout ça là ba papa lutumba nde baninga no nga na muninga no tipo to bando so na yo ya no ka soni papa koko JF
na oyoka soni makasi soki GF soki GF il faut na oyoka soni makasi kosala na o débat tout ça et tout se respecter s'il te plaît tout se respecter. Merci il faut à la mutuelle na linga kuma mbobo tenga na lobo banga merci déjà quand même on a signé biso déjà on a pesi merci na tout linga na linga boete na loba na s'il te plaît ma belle s'il te plaît please mama challenge tozongi là to ça le vete mususu to kolobela isusu wana moni batu balinga Kevin Epanda Lekechu babi déjà bino tout bo s'abonner na Congo Liziba TV na mon le vénérable le grand maître choisi matata na pêche wa mbote besiko zali na bosa intia Willy Moucheni tolomo 1886 kg babi si ya mulex aigle noir si ya mulex aigle noir mon vieux motema ana la patrona na pêche wa mbote besiko zali batu linga Kevin Epanda bo le mbatabi kabongo kasongo sabli edi Kaka. Il est mignon. Il est fantastique. Voilà, on a ma caméra. Freddy Sonki, la PCO beauté. Pas de tout, l'inga Kevin Epanda, babi vient dans Valimba la Turquie, Cynthia Wadolo plus que ça. Gelor Kambanga. Notre joueur. Gelor Kambanga, grand Jogo, Moukoko, autrement dit Soso, ouais. Donc, bien équipe nationale, micro, on a beaucoup. Donc, bisous na Gelor Kambanga, bisous na Aimé Bido sur autoroute, sans oublier mon vieux Jojo Ngonda Imen, prêtre. Birima Biri, 26 ans forme, donc ma forme est toi vieux beaucoup, c'est bon mon on peut pas vieux ma Biri. Mes condoléances à si vainqueur, na famille Lutumba Nyoso, on les a dans quartier na biso dans Torozala, pas na bato ba luka robetanga ko lukanga na ozana mataka pas Lutumba boya na ba gilette, na ba ciseaux na Nyoso bolingi, na pesi mbote na Bob Kuba double Rolex en or, sans oublier mon vieux Fabrice Moulele, Bobby Aya Patrick Moulele. Donc gros bisous à Kabongo Kasongo, Kaka 23. Gros bisous na yo, gros bisous na si ça s'appelle Moukoko, non ça problème né. Quand tu s'appelle à 4 joueurs au Boaka. Quand tu vas jouer à la classée déjà Moukoko, on va bien équipe nationale. On dit Soso. Soso, ça veut dire qu'on va bien équipe nationale. On va bien qui était c'est pas classé qui était. Je suis désolé, na pesi bino tout linga Kevin précisément na Ngwazu, Torozala poser la biso et vous allez toujours dans les bons Yvette Kalomo déjà parti le 23 mai, nous avons Yvette Kalomo na kati ya Dubai wana na Deira Herman papa Dubai. Nani dema la caille déjà Bino, Turquie, Nani, Ndetokende, Dubaï, déjà dans ma mounion, tout dans ma boko, c'est bon. Hôtel déjà 5 étoiles et bon, donc, c'est devant la dératé. Tout dans ma boko, donc déjà, Natito Kendara Tozonga, c'est bon déjà. Merci Nabino Toulinga Kevin Epanda Lekechu, c'est bien l'émission Nabiso. Mais on a un problème à Benji Tima. Benji Tima, je te salue. Black Panther. Black Panther n'a pêché au mot. Tabima, ça n'a pas Harris semble le suprême depuis Paris. On a gagné le Baris Casa de classe mondiale. Harris semble le suprême, je te salue. Tout est robe, tout linga, pété. Abonnez-vous bientôt là, film Masikana Leke TV officiel. Tout ça toujours on a si ma caméra qui bongo Freddy. Soki. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.